Bienvenue sur notre chaîne 100% Famille Libota. Donc, na chaîne abiso ezalaka mingi mingi bato maboke. Bato maboke surtout bato Famille Libota. Famille Libota toujours et encore. Wana penza ezalaka nde identité na biso. Balobi soki muninga azui sepela donc il faut to sepelaka. C'est la bénédiction de Dieu surtout qui enrichit. Donc, surtout bonne nouvelle pour na couple, il y a Sylvie et Seka avec son mari Papa Daniel. Nouvelle moko kitoko bandeko ebele abatuna minito yokutu bazana posa kaka bayoka bayeba. Nouvelle ango eza nini makambo nini ezoleka makambo nini ezosalema na couple oyo bandeko makambo bien ezaka na nzela ezaka kana nzela bandeko bozwa penza bakiti na bino bovanda kana système ya oyo tolobaka chaque jour c'est dit waouh bovanda peza botia mwa ba mai motia mwa ba jus na bino botia pe mwa biloko kolia côté mosusu bozolanda ka émission na biso côté mosusu bozo melaka et puis côté mosusu pe bozolia et ko sala vraiment oyo tolobaka chaque jour c'est dit waouh na système moko ya bien. Avant to kota na moi émission na biso bandeko na lingi nanu na sensibiliser batu nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso 100% Famille Libota, en tout cas je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir le nouveauté de notre chaîne qui est 100% Famille Libota. Bon salape ba partage, bon tia ba commentaire na système ya oyo tolobaka chaque jour c'est dit waouh. Ba commentaire na bino et ko sala que chaîne na biso et ko avancer. Moi ba critique na bino et ko sunga pe biso na système moko ya bien makasi. Ebele ya batou bandeko toyebaki que non Sylvie abalaki. C'était depuis le mois de janvier si je ne me trompe pas. Abalaki na mobali penza ya vie na ye. Mobali penza ya ndoto na ye. Mobali oyo abandaki kozela des années et des années. Finalement Nzambe ayaki kotia ye pembeni ya mobali na ye. Na kobala bandeko na wow. Balobi basi ya mabota bazala kaka. Sylvia aza mwasi ya mabota. Basi ya mabota bandeko bazala kana bango kaka bazozanga kana bango te. Wana penza yango balobaka. Siko lelo toye ko informer bino ke non ndeko na biso Sylvie et Seka. Déjà kala mingi te ozala na bébé oko bando benga ye mama. Yango toye ko signaler surtout na ba fan nyonso ya Famille Libota. Ba o nyonso ba sepelaka na mama Belleville Kandi ya ba Belleville la patrona ye moko mokonzi ya Famille Libota. Ye moko penza la mama o ya pesaka ba ordre ya Famille Libota. Ba o nyonso ba sepelaka. Na système moko ya bien. Donc na minute oyo mosusu bomona lisusu Sylvie et Seka te na ba filme oyo banduya parce que bino moko boyebi zemi nyonso e yaka na mwa ba caprice au mona peut-être ko sanza batu mosusu ezalaka fatigue moko insupportable batu mosusu mona ka bilalalala muke ake alali muke ake alali batu mosusu bazalaka bongo mais batu mosusu pe bazala na makasi bazala penza na makasi au mona boyata za na zemi azo mataka zo kitaka zo kenaka msala zo sala pe makamnyon so tout na ndenge moko ya bien mais atu mosusu esimbaka te ebele ya basi surtout bana liboso la plupart ya basi banyokwa maka mingi makasi bana liboso peut-être moi na mibale au mona basi mosusu bazwaka moi maîtrise muke mais ebele soki beti yozemi penza ebeti esi ebeti soki eye nango na ba caprice eye nango na ba caprice donc ezalaka mwa bongo yango Famille Libota na minute oyo mosusu to mona mingi Sylvie te toto komona ete jusqu'à ce que arobota na yende boko iko mona wana bo mitu na vraiment ba question ebele te donc to yeba déjà que non kala mingi te ba bando benga epe mama
donc bato mosusu déjà bazoloba bienvenue dans le monde de maman, monde oyo balalaka te na butu. Non, eza bana nyonso to baderangeaka te eza na bana mosusu bandeko balalaka na bango omona penza butu boye balali na bango. Neti nga exemple mwana na nga liboso bandeko ka ndenge balobaka mama komo komi na zemi boye ekozala somo ozala déjà prête pour na douleur wana juka kobota bandeko. C'est vrai douleur ezalaka, mais mutu na mutu azalaka na douleur na ye na ndenge na ye. Nga penza na kopesa bino exemple ya mwana na nga liboso bandeko, douleur na yokaki douleur peut-être 4 heures avant na bota. Nde na bando koyoka penza douleur et puis bachuba kinga tonga pona mwana akita mbangu ka ndenge bachuba ka batonga. Nde na komaki koyoka douleur wana. Na yokaki douleur après 4 heures du temps badeko na ekobota. Tango pe na ekobota bandeko bato bakomi koloba omoni 1 mois boy mwana zolala partir à 2e mois bo bandolala lisusu te na butu mwana kolela bandeko. Nga mwana na nga ti ndenge akola mwana bandolela na ete na butu boye bolali na bino bien. Ezalaki tellement ka rare ndo komona ke no mwana zolela tina ba voisin bazoyebisanga ozala na bébé nazoyebisa bango nasi na bota balobi mwana na yo penza salaka na ye makelele te mwana lelaka na ye te nalobi eza ndenge na ye. Donc mwana na mwana ayaka pe na ndenge na ye. Yango na lingi na encourager basi mosusu surtout yo za na zemi. Moi si ya zemi azalaka soki oza na zemi kozalaka teke na ba groupe ya batu te. Parce que y a de ces personnes oyo penza bakota kaka pona ko décourager yo. Bakokota kana pona kotia esprit moko ya kobangisa yo. Eloko ifo boyeba bandeko basi na biso boza na zemi soki eza kobota na yo ya liboso yeba ke non kobota nyonso yaka na pasi. Mais mutu na mutu ye moko a experimentaka pasi na ye et puis mwana na mwana pe ayaka na ba pasi na ye. Eza pe na basi mosusu neti mwasi moko na yebi ye penza ti abota bana na ye alobaka ayokaka na ye pasi ya kobota te. Ye ayebaka kaka no mwana lingi abima eza kaka soki poche de zo wana ebimi nde a comprendre que non dans 1 heure to 2 heures no kendo bota. Omoni azui sac mbala moko soki akomi na hôpital kaboyi omona ka pasi ya muke après 30 minutes aboti bana na ye. Eza na basi mosusu bayokaka na bango pasi wana te, mais eza na basi mosusu akoyoka pasi 24 heures. Donc journée mobimba pasi bandaki depuis 3 heures ake kobota lobi 3 heures pasi pas possible. Mwana batozo crier azo ganga ba mosusu ezalaka bongo siko babino bozana bazemi na minute oyo. En tout cas koyoka biyoka yoka te mutu na mutu azalaka na ndenge na ye moko ya koyoka bapasi. Donc ezalaka pe bongo et puis bana nyonso bazalaka na ndenge na bango ya kokola. Bokoki kotuna ta batu o basi baboti bana 4 baboti bana 5 akoyebisa yo ke non mwana oyo ezalaki boye mwana oyo akolaki boye mwana oyo akolaki boye. Donc mwana nyonso tu azalaka na ndenge na ye ya kokola ezalaka bongo. Bandeko lelo toyaki ko annoncer bino bonne nouvelle surtout na couple ya Sylvie Eseka na mobali na ye papa Daniel. Donc kala mingi te bandeko bazo yamba na bango bébé to ebité soki ezala mwasi to akozala nango na ye mobali. Donc wana penza eza nango ba calcul ya nzambe mais oto yebike bébé aza na ye na njela. Donc kitoko wapi les goûts de ça babota kaka mwasi ya mabota. Donc mwasi ya mabota place nyonso akendaka minute omona et surtout mwasi moko aza béni omoni soki ozotambola na kobanga nzambe pe akohonore yo ezalaka bongo. Couple oyo eza couple oyo batie vraiment confiance na bango epai ya nzambe et surtout c'est que bien. En tout cas ezalaka bien komona ba jeune bazo sambela batie confiance na bango epai ya nzambe.
bomona pe makambo na bango nyonso o nyonso bakobanda osala ekobanda nango kotambola kitoko wapi. Cher Bouchou, cher abonné et chère connaissance, tokomi vraiment na suka ya émission Nabiso. En tout cas, bon raté te ko s'abonner sur notre chaîne 100% famille Libota na système toujours, y a du wow. Bye la famille.